Safrakato pasete kebrades. Baro fateso frante parisco fronte che le gastes. Baravesco fronte che le grasta. Lico bravanesco frotina bangadosa. Lagiboste sexo fratina mande clavotia. Licato provode cabarateco sovrascia. Ligo brovadesca vendo liria paleca sofragadino sopanagdisa. Oh shakrato pradesa. Inna berefe sofrati mabari catolo provedesa. Licosta grasto bradimanagasta. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Kembo na nzambe kembo na nzambe. Tata totondi yo, to honore yo, to pesi yo matondo pona bolingo na yo epai na biso. Totondi yo nzambe. Pona kopesa biso molimo santu, to pesi yo matondo nzambe. Pona kopesa biso bomo ya seko, toza reconnaissant epai na yo. Nzambe ya nguya nyonso ndenge toye tosangani awa na kombo na yo topesi yo matondo po ete yo ozali na nguyano na kati na biso mpona kotangisa biso liloba na yo kopambola biso kofungolela biso tika ete liloba na yo enoetama na kati na yo kombo na yo enoetama kati na biso na kombo ya nkolo Yesu matondo. Nzambe anguya ndenge nazoloba na bana na yo tika ete munoko na ngai ezala epe ya kokotisa liloba na yo emema pole na mitema bana na yo oui na nzela molimo na yo matondo mema bango compréhension na mutema na bango matondo na kombo ya nkolo Yesu amen kembo na Nzambe haleluya wow lelo toza tellement chargé na liloba Nzambe mais yambo tokende kuna ndako yamba bino boye malamu na église boye malamu na ndako ya Nzambe. Biblia elobi royaume ya Nzambe ezali biloko ya kolia te ya komela te mais eza justice kimia pe na esengo na molimo santu haleluya kembo na Nzambe nazobondela ete ezala expérience na yo oyebi kendenge ozali kotambola na Nzambe ok lelo tokokoba na message na biso spiritualité oya royaume tobandaki semaine passée tokabolaki okabola na yo na Jean chapitre 4 esika nini Biblia elobi Nzambe azali molimo Nzambe ali molimo ba oyo bazongumba melaye esengeli bangumba melaye na nzela molimo pe na bosolo omoni Nzambe ali molimo wana ya mutuya ayebisaki mwasi wana oyebi te nini muzongumba mela Nzambe alobi basalelake na molimo pe na conscience na ye oyo ezali mongongo ya molimo na yo omoni eza motuya yo comprendre bahanya molimo Yesu alaki oloba na chapitre 18 ya livre Jean chapitre 18 ya buku ya Yohane na kosepela na kotanga verset 36 oyo eza conversation alaki na bango na Pilate et amemaki ba révélation moko pe compréhension moko na révélation wana alobi na verset 36 Yesu ayanoli na nani na Pilate azolobela Pilate Biblia elobi Yesu ayanoli bokonzi na ngai ezali te ya mokili oyo oyoki yango alobi bokonzi na ngai ezali ya mokili oyo te soki bokonzi na ngai ezalaki ya mokili oyo est-ce que sosoli yango siko alobi soki bokonzi na ngai ezalaki ya mokili oyo yango na basali na ngai bakokaki kobunda po ete bapesa ngai te epa bajuif sikoyo bokonzi na ngai ezali ya awa te ezolakisa biso clairement ezali na bokonzi Yesu ayaki kote ya bokonzi omoni oyo ezali bokonzi moko ya molimo eza bokonzi moko ya molimo po ete Nzambe azali molimo ezali royaume moko spirituel oui ezali na mokili kasi azali bokonzi moko ya molimo siko ntango oza mokristo conscience oyo esengeli ezala na kati na yo biso tobandaki otala
The Bible says stay forth from heaven. alobaki ke biso tozali ya lola. The stars and their course in their courses rather. Alobi fought against Sisera. ebi yango nyonso yaka kouta Nazareth. Wana nde Biblia elobi. Eza spirituel. That's spiritual. Ezali ya molimo. There's fight going on there in Megiddo. Yango ekokende na Megiddo. Taking place in the realms of the spirit. Kasi biso tozali kobunda kouta na molimo. 2 Kings chapter number 6. Deux Rois chapitre 6 Biblia elobi na biso. Oyebi ndenge nini Eli azalaki ya kozingela na armée ya basyrien. Ba serviteur na ye balaki olela bazoloba tosala ndenge nini mpona kobundisa baenemi oyo, mais alobi bobanga te ke ba oyo baza na biso. Oh alleluya. Lolenge nini ayebaki ke azana batu baza na bango abiba oyo baza na biso bazali ebele ke oyo baza na bango. Ya comprenaki yango ezalaki bataille ya banombre ya bitumba ba nombre. Siko nzamba fongolaki misu na ye ndenge alaki obondela misu ya moto oyo abangaki. Alobi siko ya amonaki chariot ya moto oyo ezalaki koya pe kozingela arme mobimba. Siko balaki na zamba na bisobe na tango wana. Soki ayebaki te pe ko comprendre règne ya molimo ya kokaki kobanga lokola mwana wana muke yango nde bato ebele bamikutana situation ezoyoleka mabe na bomoi na yo azobanga aza stressé aza na kanda bazali komona biloko te kouta na règne ya molimo. Nayebisaki bino pose koleka moto ali molimo ntango nzambe akelaki moto na Genèse chapitre 1 verset 26 alobi akelaki moto na elilingi na ye akutanaki te bisika moko na Genèse chapitre 2 omoni mais moto alaki existe. Nzambe apesaki ye elamba ndaku po ete comme en contact na monde physique oyo yango nde bato babenga moto wana ali moto te wana ezali ndako oyo moto esengeli akota en relation na biloko ya mokili oyo. Ozala na moli na libanda nzoto to na kati ya nzoto esengeli oyeba ngokemo na Nzambe esengeli siko oyeba comment faire face na kanyi wana na kotangela bino elo mususu parce que batango ebele soki biloko eleki bamususu basosolaka te nini yango ezoleka na wana réellement totondisami kaka o biloko oyo nyonso bamususu na nzela moko physique bamususu ezala ok na bango. Luc chapitre 8 Luc chapitre numéro 8 eza écriture moko mulai mais na banzi na kotanga ngo lisusu malamu peut-être na kosote ba verset ezalaki na mokolo moko ntango akendaki na baki na badisciple na ye alobaki na bango tokende na ngambo wana mosusu ya liziba oyoki alobi tokende na ngambo kuna ya liziba. Okay. And they launched forth. Bango balaki okende ndenge balaki okende balalaki and then came down a storm of mopepe moko ya makasi eyaki likolo ya laki wana pe etondisaki mai bakomaki kozinda. Sikoyo soki otaleli oyo na surface ekomona na lokola eza lokola mopepe moko naturel oyo eyaki ndenge balaki voyager de fois makambo esala bakakaka. Mais soki okobi pe examiner makomami okomona ke oyo ezalaki biloko te ezalaki osalama physiquement oyo ezalaki biloko moko spirituel oyo ezali courant moko spirituel. Alobi eyaki epa na ye epe balamusi ye balobi maître biso tozali kokufa ayebaki te nini kosala.
the Bible says. ye Biblia elobi alamukaki pe agangelaki mupepe moto alolenge nini moto alolenge nini ya agangelaki mupepe And the raging of the water. pe mai oyo alaki osala And there was a calm. pe yango etikaki makelele pe kimi ezala nani yango alobela de ya mupepe To the wind. nani alobela de ya mupepe Jesus rebuked the wind. yesu agangelaki mupepe Jesus rebuked the raging of the water. yesu agangelaki mai ya bambonge Calm down. yango And he said to ekitaki them, where is your faith? atuni bango wapi kondima na And they've bino been afraid one and say, bino bobangi kaka boye moko ni mususu alobi na moninga oyo moto ndenge nini azokomande mipepe na mai ezotosa they ye arrived at the country of, bakomaki na mboka ya Gadarene omoni they yango were journeying to the other side. balaki ovoyage mpo bakende na ngambu kuna Then go to the supermarket. balaki okende na supermarché Then te they went to see some cousin there. bakendaki te komona bakousin moko kuna That was the nayebisi yo they likely to have had this stuff. oyo nde esalamaki ntango ezalaki na mopepe bango balaki okende osala nini balaki okende oteya sango malamu For the mission of the kingdom of balaki okende mpo na mission ya royaume ya nzambe they set out to go. ke ndenge bango balaki opusana bakende sikoyo royaume ya molili etelemeli bango Going on. wana nde oyo alaki olekana And these things happen sometimes. It's makambo oyo esalamaka mingimingi na bakretien alingi okende akende osala evangelisation people are just enraged. bato peut-être na nzinganzinga na ye bato na classe na ye babandi okritike ye na lolenge baza na kanda na ye omoni Even his family. même bamembre ya famille na ye des fois I just understand why. bazokomprendre te bazoyina ngo azokomprendre te mpwani azomituna He mpwani said anything wrong to them. alobi bango eloko mabe te Evil to them. alobi eloko ya mino te mpo na bango ye alingi kaka te ya bango bomo ya seko me bango babandi olobele lokola bamai oyo biblia elobi The gatherings. mpe ndenge balaki okende na Gadarene na mboka Gadarene nini esamaki kuna biblia elobi Peace over against Galilee. oyo alaki kuna na ngambo en face ya galile Went forth in the ntango bakiti na mabele him went out of the ntango babimaki na kati ya engumba wana moto moko devils. oyo alaki na badiebolo na ntango molai How long? Long time. ntango nini ntango molai And wore no clothes. ye alaki olata bilamba te In any house. But ye alaki kozala na kati ya ndako moko te me alaki na kati ya cimetière ntango amoni yesu agangi with a loud ake liboso na ye azoganga na mongongo makasi with a loud voice. Okay. na mongongo makasi What have I to do with thee? alobi nini yango tosali yo yesu bayebaki ye Did you see that? omoni yango ayebaki He ye said Jesus. alobi yesu Had been there. ye alaki kuna te alobi Son of God. Son of mwana God. nzambe mwana oyo ya likolo ndenge nini ayebaki yango ndenge nini ayebaki yango So you see, when Jesus was coming over there, amoni sikoyo ntango yesu alaki oyo ya kuna devil, ezalaki diabolo wana moko ye nde akozaki mipepe bambonge wana mpo akata voyage na ye mpo aya kuna te you know, one day we're going to preach mokolo moko toalaki okende oteya na village moko in the nation of Nigeria. na nation ya nigeria As we journeyed for this crusade, ndenge toalaki ovoyage mpo na croisade wana you know, oyebi we just had a smooth journey going toalaki na voyage ya kitoko tozokende me mutuka wana from nowhere. euti na esika moko te esurte na nzela na likaku We tried swerving, you know, just toluki tokima likaku wana when we go this way, the car goes that ntongo way. tokei ngambo oyo yango mpe elandi biso We just hit the car. ti toloba kaka totuta ye ezalaki ngombe So they took the car outside. alors batie ngombe mopanzi village mobimba ntango totuti esangani Sorry, biso tokanisi baza désolé mpo na danger oyo bakute na mutuka na biso to oyo ngombe oyo asali biso they're angry. They want. balaki na kanda It was a big sin. eyalaki scène moko So it monene was bring back the cow to life. balobi biso tozongisa ngombe na bango na bomoi biso tosurvivre balingi babeta biso Machetes and all kinds of things. bamemi bamashete bamemi biloko lolenge nolenge mpo na ngombe na bango It's not a cow. wana ezalaki ka ngombe te Something that Satan inspired. wana ezalaki eloko moko satan inspiraki mpo na eloko ya motu ya tozalaki okende osala mpo basekaseke ke tokoma kuna te mpo asekaseke kaka tokoma kuna te mpo esika bato bakobika bato bakozala délivre For their charms. bato bakozala libere na bachaîne na bango mpe na makambo ya mabe oyo basalelaka mpo na kindoki All
That was what Satan was trying to say. nyonso wana ezalaki diabolo moto alingaki asitope biso We are me praying. biso tozalaki ogene tobondelaki toyebaki ke oyo ezalaki tout simplement ordinaire te bafrère peut-être okorejoindre programme oyo oyoki nga nazoloba en d'autres langues ozoloba azoloba nini wana nde tolobaka en d'autres langues. You know, in 1 Corinthians chapter number 14, 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1 biblia ezotangisa parti nango alobi baoyo bazosambela en d'autres langues he said, he that speaks in an unknown tongue alobi oyo azobondela en d'autres langues azobondela na mutu te azoloba na mutu te talks to God. me azolobela nzambe God understands what he moto moko te akomprenaka oyo alobeka spirit. alobi eza na molimo oyo azoloba basekele ebombana na nzambe omoni That's why we speak in tongues. yango wana biso tolobaka en d'autres langues Because that's the language that we wana use eza langage oyo tosalaka mpo toopere na molimo We are conscious of that realm. toza na conscience ya royaume wana So Jesus, yesu when he sikoyo was rebuking the wind, it was ntango alaki kogangela mopepe wana ezalaki plus ke mopepe ezalaki eloko moko kotala diabolo and they had to go away. esengelaki balongwa kuna ntango bakutani bakomi kuna na gadara Same devils now came in this man to meet Jesus again. diabolo wana ye lisusu kokutana na yesu When he understood the devil, ntango osengeli ocomprendre diabolo okobenga na ye certaines fois being manipulated omoni babiloko eza in the manipule realm of the physical. na règne physique You see in a family, omoni famille nobody's able to stay in their marriage. moto aza na makoki te ya kotikala na libala na ye mwasi ya kitoko bato ya kitoko azotikana na libala te baza As soon respect as they get married, they get me married. soki abali kaka boye And once they do, soki asali abali something mutu just happens there. eloko moko ekosalama kaka kuna Fight. bitumba Number one peut-être back home. moko azongi na Another fight ndako for number two, she's mosusu back home. mpona numero 2 azongi ndako numero 3 azongi ndako Ordinary thing. oyo eza babiloko ordinaire te oyo eza babiloko ordinaire te These are not ordinary. oyo eza babiloko ordinaire te You must understand sikoyo esengeli ocomprendre pourquoi yo en tant que chrétien esengeli ocomprendre ndenge nini ofonctionne na règne ya esprit how to function in realm. ocomprendre ndenge nini okofonctionne na règne ya molimo Because the omoni kingdom is parce que not a physical kingdom. royaume na biso eza royaume physique te It's not omoni a physical kingdom. eza royaume moko physique te It's not a physical kingdom. eza royaume moko physique te en fait tika natangela bino Ephésiens. chapter number 6. Ephésiens chapitre numéro 6 Please, let's turn in there. Ephesians chapter number 6. Ephésiens chapitre numéro 6 And I read from verse number 10. nakotanga verset 10 finalement mes bien-aimés And in the To- power of his mind. to na nguya ya force na ye Start doing bodybuilding and kind. eza force te okende otonga kaka osalela oyo moko The boye whole armor of God. lata bibundeli nyonso ya nzambe po ete oyeba kozala na makoki ya kotelema Against the wiles of the contre bakanda bastratagème ya diabolo So he begins to tell you this battle. azoyebisa sikoyo bitu Not against biso tobundaka te kolandisa makila to mosuni ya nzoto we wrestle not against flesh and tobundaka contre la chair to le santé but kasi against principalities, contre baprincipauté omoni yango sikoyo powers, contre bapuissance against the rulers of the darkness of the contre bakambi ya royaume nyonso ya molili wickedness in heavenly mpe ya malisi nyonso na baplace ya molili ya makasi wana king james moto azoloba sepuzela because of mpona oyo wana the Christians who don't understand things. ezala bakristo oyo bakomprenaka makambo te ntango mosusu They think everything just happens. bazokanisaka eba biloko esalamaka oyo eloko esalami The reason. oyo eza raison eloko moko esalami oyo eza raison oyebi ntango moko My wife was pregnant. mwasi na ngai alaki na zemi My first child. mpona mwana na ngai liboso I came to the service. nayaki na kilt Some meeting in church, ezalaki réunion moko na église mwasi moko aye epa na ngai and she said to me, ayebisi ngai I dreamt abi na loti that your child died. ke mwana na oyo akufi Oh boy. oh les I'm gars sure she regretted ever coming. nazokanisaka aregretaki mpo na libela na bomoi na ye So full of the spirit. parce que natondisamaki na molimo nalobi na ye Get thee behind me, Satan. kende nsima na ngai diabolo Think twice. nakanisaki ate deux fois te nalobi kende nsima na ngai diabolo It's not the things of God, but of the things of man. po ete yo koya koservir biloko ya bato be biloko ya nzambe te na mongonga makasi ye azongaki nsima Knew nayebaki talking. wana ezalaki ye te moto alaki oloba nakanisi wana eza diabolo azolekisa message epa na ngai
When my wife was going to deliver that child, it Tango was mwana sinanga lingaki abota mwana nanga ezalaki complication and makasi. it's not that God was there. Mais- She would have, her life would have gone. Maybe the baby child should have also gone. Nzambe ndape mtaki ke azala wana po esalabaki ete peut-être mwana nanga lingaki akufa. Mais nga na comprenaki renya molimo. Because she's a Christian, not that she's a. Obi aza mukristo. She's a Christian. Aza mutu wa mabete mais aza mukristo. But you can dream, but it was. Mais Satan that okoki olota mais eza diabolo nda lakisi yo yango. Omoni diabolo pe ayaka pe koloba makambo na bandoto. And Omoni you don't just know that you belong to a kingdom. but yo esengeli comprendre que ozo comprendre na royaume, o comprendre pe opération ya ba règne spirituel. operations of the realms of the O comprendre ba opération ya règne spirituel. Omoni So sometimes you want to preach the word. certaines fois ozolingo te ya liloba nzambe olobi na kombo na yesu na ye contre baesprit nyonso molili na ye contre bino siko yo esprit nyonso molili nakangi bino nazobenga na bino na esika ntango yo osali yango ozwi contrôle As you talk to the people, ntango yo koloba na bato normally rude, the normally doubtful, zaona réellement route mpe bayebi correctement ke eloko moko esalami mpe attention na bango eya mais eza na bango susu bazokende oteya bazokende kaka bazotala boye bato bazocomprendre te ke diabolo aza na opération that devils are in operation. bazocomprendre te ke diabolo aza na opération omoni Sometimes certaines fois money, opesi mbongo church, na église it's like everything turns. esali lokola babilo nyonso etourne contre yo omoni omoni pourquoi opesi mbongo oyo bakosi yo But you know, omoni sometimes you have to certaines fois esengeli and you obonde see Satan in the name of oloba diabolo na kombo na yesu longola loboko no na mbongo na yo longola loboko na yo na mwaso na ngai na kombo na yesu harvest lose. Glory to God. tourne ke maboko no eperde mpe ekoyela ngai librement soki yo kosala biloko te omoni okomanifie molimo te wi osali yango mais diabolo azokosepose na oyo esengeli ezonga epa na yo azobundisa ngo You rebuke him. ofo ogangela ye oyebisa alongola loboko na yo ntango yo osali yango ekozala na eloko moko ekozala eloko moko esala zala conscient ya royaume spirituel There's a spiritual kingdom you belong. eza tout simplement royaume te mais eza royaume ya molimo esika nini ozoappartenir mpe tozofonctionne kuna God is giving you authority. mais nzambe azopesa autorité alleluya You know that Jesus Christ is oyeba not ete in yesu kristo ya nazareth azala mpo na biso So you're going to take charge. ozwa contrôle omoni ozozwa contrôle Sometimes you have these certaines fois quarrels with your husband. oswani na mobali na yo to Always upset with the things that you do. aya aza na kanda ya mabiloko osali to mwasi na yo babiloko osaleli ye You know, like they say, the finish is mutual. biya sisi bitumba bazoyeba te ndenge ezokende na ndako There's no way you could have gotten married if you didn't love yourself. eza na bisika te bokokaki obalana soki bolingani te me makambo wana ezolekana ozongi kite outi église bobandi obunda So you went to fulfill some religious assignment. elingi olobaka okendaki koaccomplir tout simplement devoir moko chrétienne mais il faut ozwa contrôle ya ndako na yo oloba satana oza na place bisiko na kombo nkolo yesu nabengani yo na famille na ngai bima na ndako na ngai na kombo na yesu As soon as you do that, en fait ntango osali yango okoréalise a release. ke ekozala libération moko ekozala libération moko yo déclare kimia na famille na yo odéclare kimia na mobali na yo odéclare kimia na pensée ya mobali na yo na pensée ya mwasi na yo ntango osali yango okoremarke eloko moko ekozwa ata jour moko te 3 jours te 4 jours te mais makambo nyonso ekozonga malamu Devil will leave. diabolo wana kolongwa You see, you can keep fanning the devil. yo kokontinue komona diabolo yo kokontinue koloba ndenge nini ozoapresie mobali no te ndenge nini azolinga yo te ozoloba makambo ya mabe likolo ya mobali no mais eza na biloko ezolekana kuna oyo ezoorchestre par des démons But you na règne molimo yo sikoyo ozokomprendre ke ozoappartenir na règne molimo talk about the physical world. oyo yo ozolobela kuna eza kaka physique Take charge of your family. zwa contrôle ya famille na yo Take charge of your family. zwa contrôle ya famille na yo est-ce que oyoki ngai zwa contrôle ya famille na yo na kombo nkolo yesu zwa contrôle ya famille na yo zwa contrôle ya finance na yo kokende kofanda kaka kuna te mbongo eza spirituel mbongo eza molimo mbongo eza molimo Tell you that. nazokanisa na kosolola na bino yango mbala mosusu kofanda wana te omona biloko ezolekana ndenge ezokende You belong in the realm of the spirit. yo ozo appartenir na royaume ya molimo Authority there.
oza na autorité kuna. Bibli elobi ete mabiloko nyonso esalamaki, biloko nyonso esalamaki epa na yo oyo nguya ezoluka edetruire na biloko na mokili esalamaki na nguya nzambe nyonso eza na sa makolo na yo, eza na sa matambe na yo. Zwa autorité, zwa contrôle. Amen. Zwa contrôle. Sala oyo sengelo sala na règne ya molimo okozala na kimia awa na mokili. Oh alléluia. Moto moko ayoki mongongo alobi nalingi makambo ya tei, nalingi makambo alobi sikoyo okobanda kokota bosolo oyo ekobanda na lobiko na yo. Yambo sengelo yamba Yesu Kristo lokola nkolo personnel pe mobikisi na yo. OK? Kuna nde bandaka olobi ndenge nini na osala ngo ngai na kodirige na prière moko mokuse okomprendre yango kouta na motema na yo ndenge ozosofrir na nzambe okozala sauvé okobanda kobika sikoyo na justice ya nzambe. Soki olingi orejoindre nga na prière loba nzambe na likolo na kombo ya Yesu na ndimi ke Yesu azali mwana nzambe na ndimi ke akufaki mpo na masumu na ngai mpe asekwaki na bawe mpo na bosembo na ngai. Sikoyo natatoli na monoko na ngai ke Yesu ya Nazareti azali nkolo ya bomoi na ngai. Nayambi bomoi ya seko kobanda lelo na molimo na ngai. Nayambi olimbisami ya masumu mpo na molema na ngai. Matondo nkolo mpo na kobikisa ngai. Nabotami sika kolandisa makomami na kombo ya Yesu. Amen. Oh alléluia. Oh kembo 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 alléluia. Boyei malamu na libota ya Nzambe. Boyei malamu. Oyebi na rejoindre lola koyamba yo na royaume. Oyebi okoki kokontinue koyeba mingi na bomo yo oyo yambi lolenge ozo rejoindre biso na école de base eza gratuit ekozala en ligne. Tokosala ngo na lolenge ezo convenir na yo po yo participer komela biso okende na site web na biso osenregistre kuna kolingo komela biso na yebi nini okokoma komata kembo na Nzambe loba alléluia loba na pambwa maki loba matondo nkolo Yesu loba elo moko kasi komela biso tika toyeba ete yo zalaki kuna tindela biso message ekozwa minute te ekozwa 2 minutes te sekaseka oyebisa biso biso tokozala na esengo ya koyoka yo mpe tokorépondre yo mpe ndenge tokobondela mpo na yo spécialement kembo na Nzambe. Alléluia. Oyebi tozali réunion moko ya munene ezoya le 15 tino le 17 tozala na programme tokolinga yo ofaire partie nango ya réunion wana oko s'enregistrer mpo nango eza kaka mpo na 3 jours ebengi mi flux de guérison kit de guérison na mosala Nzambe pasal kisi yoka ezali croisade ya munene ya kobikisa bato nazo rassurer yo participer nango tozopesa opportunité ofaire partie nango s'enregistrer ozala ofaire partie nango oyebi tokoyebisa yo olobi ndeni na s'enregistrer tala ba lien eza kuna na écran tokozela yo oparticiper na croisade wana na ndako na yo kolanda ngo oyebi oyo eza mayangani ya église na olinga yo pesa offrande na yo acte ya lokola acte ya adoration pe remerciement pa Nzambe okoki kosala ngo na esengo nyonso ndenge nini okosala ngo okoki opesa ngo na nzela esprit ndenge nini otélécharger porte-monnaie ya esprit à partir na Love Road App Store okoki kozala facilité zwa tout simplement photo oyeba ndenge nini akosala ngo okoenregistre ngo na carte na yo na mokili bisika nyonso ozali okoki recharger ngo na carte visa na yo à partir ya kuna okoki kopesa na code oyo ya marchand oyo za EWZ6 biso tokozwa yango. Mais soki ozali kobika na mboka RDC okoki osala ngo à partir na mobile money M-Pesa et code eza pe wana pe okoki osala ngo pe na Airtel Money
soki ozobika libanda Afrique You may not be able to give with this M-Pesa here. okoza makoki apesa te na M-Pesa okoki kokomela biso biso tokopesa yo lolenge nini tokopesa yo ndenge nini tolakisa yo ndenge nini opesa mabonza na yo ok soki oza na Afrique de l'Ouest tokolakisa ndenge nini okoki osala kasi tolingi yo tozosepela ke yo se connecta ke pa na biso tokozela tokutana na yo lisusu alors c'est rassuré oyebisa biso kozofaire partie na kit tant tozosala ngo boye okorejoindre biso na site web na biso tokoyeba ke ozalaki kuna a partir ya site web na biso yebisa bato ebele lolenge nini yo pambwamaki na mayangani na biso mpe tokorejoindre yo à partir ya 14h chaque dimanche tokokende na kit anglais après kit anglais tokokende live na kit ya français mpe nsima kuna après ya français tokokende na lingala eza langue nationale ezolobama awa na peuple na RDC tokokende na live na kit wana oko faire partie na moko ya bakilt na biso na ekopambola bomoi na yo na lolenge akosakana te ekopambola bomoi na yo tokozela na tokuta na poso koya zala tikala na makasi zala malamu mpe na bolamu oyo nde oyambi lelo tokutani kuna nzambe apambola